Au fait, sœur Mami, Banino, oh, nakanisa ki to vivre pendant 28 ans. Nakanisa ki to bota na yeba na 4. Jennifer, Perrine, na ba mapasa. C'était pas ça, au contraire. Viba matata na biso ka ndenge zalaki ko salama. Na proposaka ye to sala ba ADN ya bana wana. Azalaka fou furieuse, folle furieuse plutôt. Alingaka te mais na pression andimaka. To salaka ba test ADN ya bana wana 4. Jennifer, Perrine na ba mapasa. Et yaki ko se révélé que Jennifer ADN ezalaki yangaite. Perrine également ezalaki yangaite. Ba ADN o e concordaki na yangai ezalaki ya ba mapasa. Na pression na tiaki ye. Aye kondimaki Jennifer papa na ye Feli Mbala. Oyo azwa kombo ya beau frère ne Lungwana abwakela na poto. Donc asalaka yango pona ko préserver musala ya yana et Jackson, croyant que peut-être ce qui a boyi ko bimana Feli a ko perdre musala yana ya ko perdre musala ba kolongola ye. Donc azalaki na pression na famille wana jusqu'à ce que Sedaki akomaka ne ko bimana Feli. Tina ndenge ba botaka Jennifer nga nazo kansa Jennifer azalaka ya ngai nzoka nde azalaka ya Feli. Donc en ce jour nde nazo yebisa yo Jennifer aza ko changer kombo akoma bongo Jennifer Mbala ou bien Jennifer Lungwana ndega bango ba kolinga. Donc ya mibale nzoka nde ko bota susu mwana mibale na Alain moko boye Alain Dimanja Ochudi na yebi ete soko azalaka wapi soki pe kope na ye o ya Belgique o azalaki ko ya na yebi te certainement ye lokola azalako ya souvent ya botama na 98 ye Perrine. Donc aye ko révéler ngai ke azalaka mwana ya Alain Dimanja Ochudi. Donc et sali que donc Perrine ye pas ko changer combo dans les jours et mois à venir. Awolongo la combo na ngai ya Luyola. Akoma bongo Perrine Dimanja Ochudi. Donc pour na papa na ye Alain. Donc ye moko maman na bango alobaki akolakisa bango papa na bango pona ba tiaka susu nini te epai na ngai ba tiaka ngai pression te to makama mosusu kenga papa na bango. Donc ba papa na bango ba yebani Feli Mbala Lungwana ou Alain nani papa na Jennifer ou bien Alain Dimanja Ochudi papa na Perrine. Donc c'était grave. Donc on a vivre nango malgré ça to bombi yango to zayi ko vivre pour na lingaki mwasi na ngai. Bon, c'est comme ça tant on a fou d'amour et puis on a peut-être quelque part bloqué bakangayo okoye ba iloko te loko ayemo ko mwasi na nga pendenga zalaki amvuté mais na sepelaki lokola ba mapasa bazaba na ngai preuve pour laquelle Perrine Jennifer a finganga na ndenge ya mukete nga so nazalaka tata na ye Jennifer ko yeko finga ndenge wana te pona mama na ye mutatinda ye finga ye déjà zane kutu tata na yo te ayebi yango. Donc Jennifer a finganga lobi na nga na oublier na vie na ye na oublier moi na ya botaki. Donc on a considéré ka yete na vie na ye na déjà nazalaka pe moi na yete na aktaki yango. Et puis voilà oya mibale vika ba matata ndenge bimaki ta kaka ba bimiawa atindaki Perrine aye ko menacer nga na ndaku abetanga makofi misatu na mutu abambanga coupe na tanga makila afinganga fils de pute à 10 reprises et puis akenda parce que Jason a sentira kangai moyena na simba Perrine ezate vi mwana oya 20 ans na âge ya ngai. Donc force ezandenge moko susute donc nakokaka ko sala eloko te. Donc abeti ti ndenga sisaki akena ye. Donc epa iwana pe na conclure ki ke mwana wana paza ya ngate donc ndeka mama ne ayebisaki ekende ko beta ye. Et puis neve na ngai roli abenga ye alobi na yo ko beta yo epa yokota libala na copain na yo depuis 2019 kutu tonton Gabi ayebaka te soki ba mapasa te mutu bayebisaka bazali kokosa ye kaka ke ozalaka na chambre lokola ye moya kota na chambre bana ezate. Donc moyen atala yo ezate jusqu'à ce que jour moko azwaki CP aye au mona penza ke Perrine azaka na ndako te ba mapasa baye koyebisaka kota libala atuni mama na bango elongeza ki na se. Tout ça parce que azalaki na ye mwana ngate donc na kokoyi kolobelo côté à suivre.
mokili eza na makambo mokili vraiment eza na makambo vraiment bafidèle ya la reine Nzinga bambote epai bozali na bandi bouti kolanda video audio oyo nasili kotiela bino oyo papa na biso asili koloba na bandi ezosirle vraiment na baréseaux sociaux etamboli partout vraiment papa na biso azalaki bongo vraiment na kati ya motuka na ye azoloba concernant vie na ye vraiment privé donc mokili oyo eza makambo ebele mokili oyo eza makambo donc nzambe papa ntango asalaki mokili na ye asalaki mokili na ye vraiment na malamu me biso bato toye na mokili oyo toye kobebisa mokili oyo mokili ya bato eza nango bien mokili eza malamu me biso nde toza vraiment mabe makasi toye vraiment kobebisa vraiment mokili oyo donc ntango nalandaki audio yango nalandi vraiment nde papa na biso asili koloba esalinga ya liboso nano nzoto malili esalinga vraiment bien te koyoka ndenge papa na biso azoloba papa oyo azoloba maloba nyonso wana ya pasi ya douleur donc bozomona ye ka azobimisa maloba azoloba me boyebi douleur oyo eza kati na ye te kati na ye aza na douleur omoni kotia kamera otie kamera liboso ozoloba ezala nango na problème moko te otie kamera ozoloba na yo bato oyo bakoyoka bazoyoka kaka moto atie kamera na ye azoloba me ye moko vraiment kolo problème ndenge aza wana aza na douleur makasi pa azali etika tikalaka ye moko azala na badouleur aza mpe na douleur malgré bino bouti kolanda ndenge alobi vraiment ke makambo yango ntango ayokaki yango abombaki yango après eya kosenga ke basala ADN batala sikoyo soki bana wana baza bana na ye aforsaki mwasi na ye na nsima nango mpe nde comme te alingaki mwasi na ye makasi amekaki nano kovana na ye kaka bongo na baproblème yango me omoni motema ezalaka kaka motema nta olingi moto makasi me moto na soki asali yo vraiment eloko moko oyo pena etouche yo na kati ya motema ezalaka pasi moto soki asali eloko ma mabe okozala pena kolingaki moto yango makasi me douleur oyo ezalaka na kati ya motema babomba yango te douleur ya kati ya motema ebimaka yango moko anta osali ke obomba me suka nango pasi wana douleur wana kosua wana okobimisa yango kaka yango moni papa akoki te donc asali video na ye asali audio amei koloba alobi concernant makambo yango ndenge esila ye kolekela bango donc eza makambo ntango tozolanda yango tolandaka kaka te toyoki mpe bato bayebi bato wana balandi baseki bango ye kuna ekweli bango boye non omoi likambo ezwaka nzete te ezwaka bato yango wana surtout na kobeta vraiment mingi se te pa bandeko na biso basi makambo eza kaka pa bandeko basi te na bandeko mpe mibali me mingi oyo euti kosalama oyo tolandi audio eza mingi pa bandeko na biso vraiment basi makambo tozosala makambo bozosala eza vraiment malamu mingi te eza pena malamu mingi te mama na vie eloko na oyebisa bino na vie soki olingi mutu te soki vraiment olingi ye te kobotana na ye te soki olingi mobali ozovivre na ye te kobotana na ye te omoni kovivre na makila ya bato mosusu ya moto mosusu oyo yebi pena ke makila oyo mwana oyo aza na ye mwana mobali oyo te mwana mobali na nga te ozovivre na bana yango mpe obambi papa bato ke baza bana na ye ezalaka libabe moko na bavie ya bato ti libabe wana elongwaka te yango wana bandeko basi conseil oyo molie vencedor aopesa bino bamakambo oyo vraiment toyeba ke mokili oyo ntango tozovivre na mokili oyo toyeba ke liwa eza toyeba vraiment ke liwa eza lelo oyo koki kozala so na bomoi te yo wana oke na yo mwana bato atikali mwana yebi kaka ke papa wana nde papa na ngai papa wana papa na ngai siko lobi siko mwana ntango azwi maladi bake na hôpital batali boye ke oyo mwana oyo aza mwana ya papa yango te omoi te ke kozala pasi eske mwana wana soki papa moko vema aza papa moko ya motema mabe atali pena ke o mama mpe akufa mwana oyo azali mwana ngai te omoi teke otiki eloko moko oyo pa okei okozala pe ata na kimia moko te papa okozwa mwana mpe abengani ye na mokili oyo mpe nana okelokotela yo mwana bata malamu baza na bango me eza pasi mpo balokota yo mwana mpe bazwa mwana mpe babokola ye malamu bakozwa ye ka baketike na baeglize
mingi bakanisaka mabeta mosuke mwana babwaki mwana ndoki mwana aza ndoki nzoka rien ezake eloko oyo mama asalaki lisumu ya mama ekomi kolanda mwana komi bitelengana eza malamu te bandeko na ngai bakambo oyo vraiment il faut ezala stop etolongola yango na donc tosalela yango te ntango oza na mutu ozovivre na yo lingaka ye te tika ye luka na mobali mosusu baloba mibali baza ebele baloba basi baza ebele pourquoi sikoyo ova na mobali vraiment obamba ye likambo moko ya monene obamba ye mwana na bana na ye obambi ye penake bana waza bana na yo oyebi penake oza na kati libanda obima na yo libanda okezwa zemi na yo libanda pourquoi tango ozwaki no kaka zemi oluka no kaka ba problème te oboya na yo kaka mobali yango oke bota na yo kote mosusu oyeba penake ndenge na boti mwana oyo aza na ye mwana papa te yango bandeko na nga ba oyo bazoseka papa oyo boseka papa oyo te aza na ba douleur kati na ye boseka ye te aza vraiment na ba douleur kati na ye eza eloko moko vraiment tobetela yango kaka base te surtout biso bato tozoleka liboso te kaka mpona bapolémike mpona kofingana mpona makambo ebele ntango tozoleka awa liboso eza mpo totia ba implice na bato oyo bazolanda biso mpo bato balanda biso baza bazoba te atiki vraiment makambo nini nyonso akosala avandi kaka mpo alanda la reine Nzinga avandi kaka mpo alanda biso baza pena bazoba te yango na ntango tozoleka liboso tozaka pasi moko exemplaire toboza pe ba mibali moko vraiment oyo boza ba exemplaire ba papa ndako ba responsable yango na la reine Nzinga azobeta sete na ba fidèle nyonso oyo la reine Nzinga en tout cas vidéo oyo boyoki ya papa oyo toluka tosunga ye toluka toseka ye te mais tosunga ye nde tosunga ye vraiment ekozala malamu mingi kosunga mutu eza kaka te ke oyeba ye après osunga ye non kosunga mutu ezali kosunga ye pe na ba prière pa yo ozali oyebi ete mais ozotieka na mabondeli nzambe aprotéger pena papa ngo pa yazali po papa pa yazali anta mwene azoloba na ye azolia na ye me aza bien te yango na eza vraiment malamu te bandeko na nga basi totikaki makambo oyo ya mabe oyo ya kidiabolo ya kisata tolongola yango na mitema na biso mpo eza malamu te yango balobake mwasi baloba kolia na mwasi kolia na ndoki bayebi pourquoi balobaka bongo ngai lelo naobeta basi sete naobeta mibali sete te jour tolobela mpe ya mibali ezali bango mpe baza na makambo na bango ebele kutu ya mabe esusu makasi koleka mais oyo tozolobela vraimen basi balingi kobomba basekret mwasi okozala so tuni ye likambo wana meme eza nango mpenaka ayebi asali yango tala modele oyo akowangana okondima te tala ndi papa oyo vraimen douleur oyo azwi bon mpona lelo tozala so na mingi ya koloba te nayeka mpona tiela bino vraiment audio ya papa na biso oyo esali pasi vraiment ke avai na bana na ye banda kala kotala boyeke bana mosusu baza bana na ye te mosusu babimi bana na ye donc eza douleur nayebi te soki akokontinue kovanda na bana wana soki mpe akokontinue kovanda na bango te toyebi te wana eza kaka ye mokano na ye moko na mwasi na ye ndenge bakoyokana soki mpe ke divorce wana etali kaka bango etali biso te yango wana kaka Mulie Vencedora ayaki kaka mpona apartage lisolo oyo na bafidèle na ye tosuki bongo na kombo papa mpe ya mwana mpe ya Elimo Santo amen.